point ezali durée. Durée eza koboma mabala mingi. Durée toloba temps. Temps eza mokuse ya fiançailles. La durée. Durée ya fiançailles eza tellement mokuse. Mabala kala bazali kosala fiançailles molayi. Comment on peut ça fiançailles par exemple 3 ans, 5 ans. Peut-être même à peu près 10 ans. Donc bazali kovivre to baniti basaka bando vivre libala ya libanda. Donc ndenge na réfléchir répondre na analyse ya makambo ya mabala. Ndenge na réfléchir na moni ndio basakala bazalaka kovivre libala ya libanda na ndeni baumela fiançailles wana eza mabe mais au fond mpe eza po apela mpe mabe te so totali mpe mpenza bien parce que ovanda na moto olingi deya 10 ans eya deya bien te bobalana te mais so olingi oza ne 10 ans eya mpe mabe te lelo oyo moto olingi bokutani olobela lelo likambo ya temps mpona nga na analyse mariage ya lelo ezowumela te parce que fiançailles ezoexiste presque plus donc tokala presque fiançailles te kaka na copain papa alingi yo oui baya moko bokosaka mosusu 6 mois kaka mosusu 6 mois ena bobalani nayebi te oétudie mobali no ndenge nini oétudie mwasi na oyo kobala ndenge nini eza vraiment difficile donc batiaki fiançailles eza bozo en fait oboyi te kobona te na fiançailles mpona bana ndako aboyo alobi lisusu yo te mobali alinga bala yo abali yo te te kobala mwasi mosusu donc mibali oyo bakende bala basi mosusu baomi na fiançailles ata 10 ans je vous jure mibali bazala erete to basi wana ok parce que omoni aza oyebi kozala na moto ekoma na lokwa esprit ekolo na nzoto oyebi so oumi na relation amoureux moto wana akoma na lokwa akomi lilingi akomi ondie ombre nino bamibali oyo bakendaka kobala basi après 10 ans de mariage et 10 ans de fiançailles pardon je pense que mibali wana bakoya kotémoigner ke tozalaka erreur te to basi wana bakoya kotémoigner tozalaka erreur te comment je m'explique oyebi motu akoki kosala rando na copine na ye na fiancé na ye mpona aprouve ye tellement aleki kanda lokwa mobali par exemple aza moto alinga conquérir alaki soki nga na mobali naotika 10 ans nazala na wana naobala mwasi mosusu na place mpona nayoki biso motema mpasi nazwisa bino papa wana kosala ngo akokende obala mwasi pipiki mwasi okuta mosusu bakovandaka 6 mois na ndako asala nini mwasi na kala ya 10 ans de fiançailles wana ozongeleka donc omona ondie abali mwasi oyo asike na bomosuni boye me na molimo abalika mwasi wana ya 10 ans de fiançailles parce que mwasi wana voi na ye bageste na ye makambo nyonso tellement ke omoni yango 10 ans ebike eza ebele te seni ovanda na moto eza ebele sa je vous jure mais mobali akosala kodo alakisaka aza heureux mariage wana bamibali baya kota tokenda kota mwasi mpe la même chose bakovanda fiancé na mobali 10 ans 5 ans combien alobi ke non surtout ba 10 ans ba 7 ans wana eza deya ba année ebele alobi ke non ngai naboyi mobali oyo na mobala na nga mobali mosusu to na mobala te to afrika mobali mosusu bango babali mpona koprouve bato wana bazalaka ebele bamariage ebele tozomona awa bato bazoseka libanda bamariage kitoko na bandako na bango na mitema na bango bazeri te oyebi eloko ezangisaka motu kimia lokwa mariage eza te parce eza toute ta vie soki obali mobali okale pa okozala na mbongo okolata okosala nyonso me ame na yo ekozalaka triste ezalaka triste parce que so ozomona mobali wana obi nzambe na ngai donc osentir
bongo biloko nyonso to wana ekomi pamba parce que l'esprit c'est juste. L'esprit de l'être humain est juste. Nde problème pas c'est ça. Po esprit soki deya elobi boye echange eza nzambe te. Donc eza nzambe azala moto aochange te lokwa biso. Nzoto ekochange mais esprit echangeaka te. Ocomprendre parce que moto wana ya 10 ans ntango ovandi ne na fiançailles oyebi ke akoza copine akoza fiancé akoza alobi akelo te mais ocomprendre alinga aloba nini oyeba bageste corporel na ye oyebi balobi o moto avandi na moto 10 ans aboye toketi kona kote sexe oyo moto avandi na moto 10 ans aboye parce que asali rapport mingi alembi toboyi te eza pe une raison mais je pense que eza vraiment raison ya koabandonne moto te parce que soki osali ye sexe olembi mais mwasi okende obala ovanda ne osali mpe sexe olembi te omoi teke tokomi ka place moko soki otiki ye mwasi okende obala yo mobali obike nasali ye sexe nalembi ye mwasi okende obala te osali ka sexe olemba ye te mais soki obali mwasi wana oyo osali ye sexe olembi omona nje obalani na camarade no oyebi mobali no place mobali no akomi camarade eloko wana ezalaka rare pourquoi na yango tokokompara camarade ya mobali te to mobali baza camarade ya basi te pourquoi tokoka yango te eya difficile je pense eza kowumela na fiançaille te nde esala bongo mpo soki otali bakouple ya kala oma baokuta nde bilongo ekokana otala bomwana nde papa na mama bakokani bilongo tellement ke bavandi mingi siko pourquoi bato ya kala bandaki koboya na mbangu te badivorce ezalaka kala te tokena bongo divorce ezalaka kala te parce que kowumela na fiançaille le temps tozolobela lelo la durée du fiançaille ezalaki molai ntango obala mobali après 10 ans nayebi te oyebi ye déjà de a à z bayeba moto de a à z te akoboma mabe nde moke mais ezama parce que aodévoile presque tout de lui ou tout d'elle oyebi kelele eza obombi mobali bo inconscience ejwaka langage no façon na oloba mobali ayebi yake mwasi nanga so oloba bo kopi nanga so oloba bosiki eza bo so kopi nanga vandi bosiki elakisi bo so 10 eza ebele ntango bovanda kutu na ndako sikoyo libala nde ya bien yango wana ntango bobalani sikoyo na ndako eza moto oyeba kala te kaka eza lokwa camarade nomo boye akenda ntango to voyage to bomonana te bovandani molai boye kokutana sikoyo apres ntango ba 10 ans omona amour bozala na ye ozala ne tellement trop lié c'est dû à quoi c'est dû aux événements passés copine fiancé na oyo bovandi ne 10 ans obali ye te kote mobali po mobali nde abalaka toloba na plus kote mobali fiancé obandi ne 10 ans oyebi obali ye te mpe kobala mwasi moko bobokuta ntango mosusu 6 mois eza lokwa obali eloko donc mwasi wana aza na souvenir moko te ya malonga na yo tu comprends obali motu mais obali na bonzoto comme j'ai dit okosala sexe mpo nzoto neta mosu excité mais ozomona au fond obali osentir ke eza vide pourquoi oza na basouvenir na ye te mais mwasi oyo ovanda na ye 10 ans ya fiançaille oza na tant de souvenirs odati ou bien 7 ans ou bien 8 ans basouvenir na ye ebele ntango mosusu bokolela mbula ensemble okenda pa motu moko boye bosepeli bafeti bagangela ye babeta ye bobunda na ye boswana na ye bolingana makasi donc bosala na ye baévénement soki obali baévénement nano esefasamaka te po etikala na mémoire bato wana bazalaka na trouble na motu trouble na sens no bakomi traumatisé ntango mosusu famille eyesi mwasi oyo tolembi ye kaka bowumeli mwasi akomi mpo kobala no gene esala boye okolanda bilobela bato mais au fond de toi vide ekozala je vous jure bapapa wana babalaka mpe deza bachange baya koloba tokosala émission avec leta na kolinga nalobisa mibali bayebisa biso